Sali par là, la PC Motena. Le guerrier parlons de Santoche, Hôtel de Monnaie. Ben Willy le Gabonais, Alvage la Pulga. Bodrik Matadi, Mokonza Kassenda. Trésor le Hindou, la FCC ne tombera jamais encore. Ngayo, Ngayo, Ngayo ngana nzembe la bote oyo. Bonzenga wena mona na inote. Uta mama butanga mazwani mama na durise. Est-ce que Osaya solo zona koreve? Farni nyango salampo bima boye. Me bonzenga neti yamto banda kadani. Kitoko lokola yawa desina yo na maboko. Sokina tangwa salomo me oza kantik nef. Tona oya Dawidi sino mona Rwanda kala. Nzame nanga tikala na sikana yo. Ondima pena kumisango. Kile mono pantakle Olivera Kiala. Mwana ngo bonzenga bote naturel. Asangisa Angela mino na kingo. Mwame matame kokota na lutwa kitar. Mpona baiba ibite. Yene ma bien aimé. Quelle beauté. Bonjour, bonsoir, très cher Internet et à Petit pour Socrates TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. Et La Voix des Stars d'abord présentée par votre humble serviteur, votre humble présentateur, Nakomo Yawatakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé tour de contrôle de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci à vous. Bateau, commentaire la émission, bateau, pina, ma émission, bateau, bateau, la émission, bandeliti, nasouk, en tout cas, un grand merci à vous. Et pourquoi pas saluer les patrons de cette chaîne, mon boss, papa Nanga Petro Kangila, maman Tété Ngoulou, Aigle Jaune, et pourquoi pas saluer Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jéma Kangila, et donc on a vraiment donc petit péné à palais, et les bébés qui bouge, trouve bébé Kras Kangila. Pourquoi pas saluer aussi mon bébé chéri, la jeune nommée Yasuzi Oma, la mère de mes enfants, famille Oma Manapesi Nambotato, et pourquoi pas saluer aussi Montréal, mon réalisateur, et Nassima Kamera Zabon, on a papa Tita. Donc, Tita Pena, il y a Pemi Mouba, il y a Pemi Karanengezala. Voilà, très cher Internet, il y a peu de Socrates TV, il y a besoin de Libanda Awa, et Naïe tu bénis, écoute, tu te surprendre, tu écoutes là vraiment. Patrick Nuance de l'orchestre Les Anges Adorables, il y a M. Hugues Binafilé, car tu es là, tout seul, vraiment, comment concerne les kaki. Il y a showbiz, il y a présentation, il y a album na bango. Donc, car nengezala to beta pena ba détail mingi na kaka nengezala c'était to kota na kasi. Total asikoyo Patrick Nuance. Donc, tout seul, na kaka. Mama Solé belé et à propos il y a album na bango, à propos il y a orchestre na bango kaka et nengezala et puis à propos il y a mambe y a mon repé privé to beta vraiment. Donc voilà quand il y a ben abino donc tu es là ce que Patrick Nuance il y a monsieur Hugues Binafilé hein chez Awa tout seul là Mama Solé album na bango et puis concert na bango il y a showbiz et les gars nengini. Donc je suis déjà ici. Donc tout ça déjà Awa. Voilà bah font les déjà. Donc tout cela on a Patrick Nuance. Patrick Nuance, donc voilà. Kaka Nengi Zalara. Oh, Denis. Tu es là? Santé. Tu es bien là? Tu es bien là. Oh, tu écoutes en plein travail? Ouais, palais. Oh, tu travailles bien à palais? Oh, bah répète au karaté. Oh, nga si mo milaksa nga so mo de valider bozo sala pena nesi mo tava. On travaille dans Jean Goupal fort. Mikolo Jean Goupal. Non, Mikolo tu es dans Nazarika. Ah, la linganze mo ne mo wende. Oh, okutinga na yembango. Tu sais prendre ya. Okamwe. Voilà, très cher Internet, il y a peu de Socrates TV, comme nous avons tout à l'heure là. Et je suis avec Patrick Nuance, du groupe Les Gens Adorables et de M. Hugues Binafilé, que je salue aussi à Passa. Fanatico Balingara, bon, on te s'y prendre vraiment. Tu écoutes un peu en plein travail, en tout cas, félicitations Patrick Nuance, car on est là. Yo, bah, mise le monde à Dame Souna Sima. Quand on a pas tita, moi, Dame Souna Nganda, je vais te mobile au mort, mais tu écoutes bien Nuance, on s'appelle Moussala Naye, les Kakezala. Voilà, Nuance, tu es chez eux.
tout sur la pena concert ya showbiz les gars nini événement de l'année et puis na papa tout sur la merci beaucoup on se retrouve tout à l'heure c'est bon. Très cher Internet et Pedro Production Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. Et dès qu'on a bien nous a début, on a Patrick Niance, c'est l'émission Ig Binafilé. Et tout ça a acheté tout sur là vraiment comment concerne il y a showbiz n'engeli parce que ça y bon présentation il y a album na bango. En tout cas félicitations à monsieur Ig Binafilé car n'engezalaka. Et donc qui m'a on peut la repesa ba mote be na pa ya ba o ya ngai et le la PM Priscille Mayundu na Brésil wana et motema ya aimé qui fin de la Rossignol et papa na Curtis et Blondie et pourquoi pas celui aussi ma tante que j'aime beaucoup et Tantine et Cécile et pourquoi pas celui aussi mon père papa Simon Focastati à Paris sans oublier maman nanga LK Laetitia Kandolo maman Laetitia Kandolo qui s'allie à ça motema ya trésor le tenant de l'homme à 500 000 valises habilement en France et pourquoi pas celui LD Mongo Lidi Mongo donc na Delvoana, Lidi Mbongo, en tout cas, un grand merci à toi. Et pourquoi pas celui aussi, Fiston qui mwanga, donc pourquoi pas celui aussi, les Benjamin, donc fils Benjamin, dans la Luanda, on a vraiment, pourquoi pas celui aussi, Marcus Garvey, dans la Luanda, Moninga, Jiseto, Navouandouka, Ranengizara. Voilà, très cher Internet, il y a Pedro Grâce TV, sur avec l'artiste très talentueux, bon chanteur, Obisoto Bengaka, Obinebo Bengaba, fanatique, Nabi Kebolele, Karayatro, Kakanengizara, Lilo, vraiment, de Karako, surprendre, Ibinemo, di banda azo travailler parce que beaucoup des artistes musiciens bazaba batana bango mingi et belé bazala rapper mon azo travailler mais mingi bazala moi dans suna ko betane masolo politique betane masolo ya Real Barcelone et azana banganda moko boazo ça ba biloko moko mais Patrick Niance lui maintenant il travaille même à la maison donc je dis bonjour à mon invité Patrick Niance. C'est toi qui wata bonne santé peuple la au monde ya kosala te mwana full boss siko bino ne manga mwana full boss tozoloba ndenge mambo eza mwana full boss pepele ya faux ya faux wana pepele wa faux wana siko. Ok, merci beaucoup Patrick Niance. Tomeka pe kobeta lisolo momuke parce que tobi que album na mnezo pe sapena makamukara ndengezalaka et comment présentation na na showbiz ndio le kaino nene. D'abord Cédric Wata, d'abord on appelle Sinza merci et puis je tiens à féliciter mon patron Nostradamus. Daïgé mobile mère de Sainte Makedi ka papa ne froid même Radi na refroidi la PC bambote et puis na féliciter pour le boulot donc showbiz daïgé et pas sougaki mon est à plein showbiz et sanzaki batu tozalaki wana donc biso bandaki déjà yemo patron mataki on a 21h déjà zalaki na podium à showbiz et puis ando yembe la batu ti 4h du matin quelle énergie mutoyemba dia 15e nzembo mais so yo keninga yembo ndia bando yemba siko na biso énergie wana non puis batu merci na batu nyonso bayaki ba ange na ba o baza ba ange te bazaka ba mélomane na bonne musique ba disposer ba temps na bon po ba yota biso na showbiz merci et puis yango tona lo bezaki événement de l'année et puis la pétition merci na moto Tembe Toto Goga na présence na yepi et ça la biso bien présence na yepi alobaki le roman ou journée wana ayara bando les belé les gars wana amona ki public a bon côté. Donc il y a le même moment bon et puis merci à mon patron et puis félicitations à mon patron réussite totale quoi showbiz il y a pas match base là et puis de là déjà tous en Angola si Dieu le veut donc si vous êtes en balingité mais pour ça déjà bon dans les 12 tous en tombé dans la 47e anniversaire Angola on a indépendance Angola parce que batali te Nostradamus ba bengi subiso beaucoup tana kuna na Villa Nova parce que Fabio Maestro pe kalamingi te kasira beaucoup tana pe kuna biso dans la succès ba do benga biso tout bon quand c'est ba doit si là de tanga ba comme la monter donc les 12 déjà tous en la Sina Atlantique wana biso les adorateurs et puis na yemo patron biso et puis le 19 décembre tous en la piscine Alvalade wana au mona ki to kuta na suna ba Aristote Kabuya na mona ba Jogo Bedi donc Mr Kinzo na mona ba DJ Chris ba to ngai ba le boss Mambote na ninga ba ngola wana na kuta na suna ba Goti Tuba ba RV10 ba masa na ngaba na mbongo wana donc ba bi bazo zela masa na bongo azo Angola kalate on pena wo travail penati na parler pena parce que kalamingi te Angola tout ça pena na moi repos moi ya moi 2 semaines moi 2 semaines kaka pour to zala ki pena
Tobi tia biso. Oui, tout le monde a un conseil là qui trop, oui, tout le monde a. Donc chaque week-end tobi taka. Le week-end moi on a ça, tobi ta vendredi samedi dimanche. Pas trop tala qui après showbiz. A bengi biso ça le système les gars ezala ka tout. Le wa showbiz est pas souga qui biso ba poche pas souga qui déjà donc. Ya biso qui na bongo. Ya on a biso micro pour voir la parler. Tout préparer. Si l'Atlantique on a besoin malema 2 semaines on a pas là après tu ozongela l'activité surtout ozongeli but bon on va communiquer donc la page officielle na biso surtout. OK, merci beaucoup. Tel mais qui présentation il y a album. Présentation album tout le monde qui bon présence il y a Héritier Watanabe félicitations et qui bon soutenir pe œuvre il y a confrère naie et beaucoup ni ta benga pe ba collègue bazaki na bango na ville no. Voilà ce qu'on arrive bande. On a question en gâté. Parce que présentation il y a album est belé tout le monde appelle mon bengi bato bazaki sakina bango il est carabé na ndengo na voilà. Cassette. Voilà question en gâté. Non non tout na yemo ko. Faut tout na yemo. Faut tout na pas jour yamba patron Nostradamus Tagre. Jour yamba tourner ce question. Ngasko la présentation album il y en a. Il y a patron en ngai. Nostradamus doit ce question la photo na yemo ko. Ouais. Donc azalaka déjà na cloud wenge mais balabi ba koti si esiko na cloud wenge wana ka po ex patron na ye et ça la sonne nini bon on a mis dans la terre Merci beaucoup. Voilà, très cher Antanat, il y a un peu de postocratie. En tout cas, un grand merci à mon papa Simon Fouaka. Pourquoi pas saluer aussi mon père Delpino. Donc, il y a les grands gérants. On t'a simé pena masolo. Ah, on a vu le professeur Kinshasa précisément à Congo RD. Car on a Zalara. Et Nyon, c'est tout le monde nous a linda nato katamu loko morobo et ça était qui toko makasi parce que il y a joueurs, il y a mécaniciens, il y a vraiment musiciens chanteurs et ça pena qui toko makasi. Voilà, ça c'est pour toi. Et mec qui finit la rossignol. Yamawana litala kope sondeko soki bapara bazana makoki ya profite otanga ebele taya moke yo nde ozwa mayele pona venir na yo masekaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki mpe koseka yo soki omemi vina bujo tala lelo sor na yo ngana teise kote yao na mongongo na ngai ya mawa Nzemba boyo ça c'est musique éducative. Mabotsama mayelemela familia babola mazwaka makoki ya kosilisa kelasi te masusu babotsama na fami oyo etonda nde bomengo mazangaki natala nene suka na bango vie komase kolelalela me batika afrika bakenda mikili ya poto mpona koluka soki mpe mayeleza te nyonso eza mosala ya mpuna otala mokuma otika na fami baza kotalela yo papa mama yaya mamokumari otala mokuma ya bana baleki mpe bafami bakozela yo yama wana igayambi na mongongo na ye apesi takote nzembo siko tamoni nzembo eza banzembo moko boye Jean-Simile Touma na Luanda les kamekano pesa za sepeli makasi eza ba chanson éducative moto encourager ba tout ça dit yango Hervé Lumeka alinga yo kango trop na chafar lu sadisu c'est-à-dire mon ngi musala zo sala mamuto mo zo sala succès na banzembo na terre ba tout ça mais sanité tu vois donc c'est ça coup de chapeau encore à mon patron Nostradamus musala zo monana na misu moi ba musule le goma na théâtre ça musique mais moi ça n'est théâtre papa quoi ah oui tout ce monde ngo mais resuka nango eza na ba flekaka ça no théâtre ngo ça ba théâtre na yona ndazo lo baga bona nango ça théâtre kasi ta na lo belati na opé na lo ba kedi koyoka banzembo loka ba chemin de la vie boye c'est-à-dire moto et donc ezo matoi dans so yo ki fozonga moto vous comprenez il a dit que artiste à transmettre un message mo ouais pour hasard éducateur à masse vous comprenez à travers ces chansons
siko na banzembo oyo so yo kyango fozonga moto ena moto muso asala na musique mais on sentit pena que tema musique to simba isu ta komino sa théâtre mais source tan suka nango za wapi to rozela bra bafle omoni comédie on a notre total on ce qu'on a bafle et puis par là nazo ebisa ba fan na biso ki boza la pena apaiser pour détermination zoya la détermination ba yo ka pena la détermination na combien de titres jusqu'à là ba bazo ya rara bati mezo bakisa magara po donc travail quand ba studio bezo nga trop base la détermination ba oka musala au patron sali tout à l'heure déjà moni lo mo bezo les quand les kangi sous net est-ce que Nion ça tient moto vocal les albums patron les albums to chance vocal et ozanga te ozanga ndeni to intervenir toujours to comment tu vois te ntoka détermination te wana bazela kaka wana bena fo bazela so banga ba rozapa ngo baziango ako to zape o molo wanga te o molo wanga niance donc c'est ça vraiment des problèmes. Merci beaucoup Nuance, tu chantes bien, vous appelez la Nuance nayo. Est-ce que vous aurez peut-être un commandé moto travailler na parole? Non, déjà toujours pour boss episode qu'il faut vous aura déjà prêt pour album wana kuneko ya wana et ça sera album à groupe auto chabanzembo. Batu ba ozala na ba pe décider pour toza paiement na moto a yebi terrain bien. Wana eza la guerre ba lijo bazara na ba famille ora bazawa na donc ba biki rouge bazawa na ba charisme ba ya jetem ba Medi Fataki ba Giscard monsieur vidéo na pesi mbote. Ils ont la guerre. Bana sko ya chéri Ben ba chéri Ben abi bazawa donc. Ben bazawa na la petite Cindy. Sko eza sko bana moto a yebi terrain bien. Et yo coacher biso ka po bena ala secret terrain. Patron, non, c'est à la secret terrain. Il y a un terrain bien, il y a un coach, il y a un résultat. Merci donc, Bana Luanda. Balobi Bozela, papa a joué à moi. Papa a joué à moi, na Luanda wana. Donc Fabio Maestro a joué à wana, mais c'est Ekbina Philippe, il est pas au quitte à Luanda. Aéroport est là, ma musique, ma musique. Pour Batoubaroma. Ba bonne na rolo belango te izo bang sabino te pour la mono lembi ta ko Fabio pas au kenangola biso ba bengsi biso to gebeta 47 ba bengsi pa du blanc atlantico wana là ba dum susu na to kenda kala musique c'est là comme ça c'est à vérifier tika musique to yande moboya musique yande mobo bana londa bazela biso toujours to beta to ba bengsi biso to beta na 47e anniversaire il y a indépendance yangola biso to yobeta musique a bon monsieur journal c'est avec fina bina bete donc ndé dans ça pena boy wata nazana c'est un moment boy pour événement de l'année les cas qui samedi showbiz il y a une actualité mais ma beka ande ba collègue ba yakité fallait ba ya pena tout le monde oui présence ya Totori nzala ki wana mais fallait pena tout le monde un peu ba ex ministère Villa Nova pe ba ya ngo sa kitoko makasi moi na bina te et ngo ça la bien voilà selon yo peut-être selon visionnaire te non peut-être pe bino ba travailler le pe chanteur na bozaki pe na moi faut ça banga ba no ba matamu ba Thierry Miglet ba roya ba 10 match ba roya ba Thierry Materazi ba roya ba Patrick Beckham ba roya wana donc mo makam c'est mo banga ko toujours longola no ko banga netini ba yamba Beckham pena na podium pena fila pese pena miko koto pe Niance mo fou c'est ça ya nini moni filé on a le bana la grand chanteur ya kosakana te na mboko c'est-à-dire tozana ba 17e nzembo na mutoye mba nzembo ngo lwa bani concert siko ne mo te énergie on na ba tozo tanga wana ba misika na ye ya kosakana te ba tozo tanga mais on a fait musi ko moni bolinga vérité te yoni na oyo ta question mo bolinga no vérité te ba iboto mpia na pe ba ngaba ya bendule wana ya le na pese mbote ba Patrick Beckham yego tika ya bon chanteur na tika na yebo chanteur nani Patrick Beckham. Il y a un bon chanteur. Kasi Patrick Beckham est bon chanteur. Adebouya on est bien. Musique, mauvais bel mal à l'égola. 001, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique. Vous avez ma musique on est tamola. Ayamba bien même par rapport à Nostrate. Ah bon bref to baraki no bina fila l'équipe Beckham na yamba. Na ma bota la biso ba bitika no question. Ayamba bien na boy ta yamba bien mais par rapport au pousser wala ndenge nini. Et mais qui finit la Rosinel, on a raté. Mais ça n'est pas le bien ngwana. Na yemo pa yebio. Non, Beckham mo ba bi ko ta ba na pala bi ke non igaleki.
mauvais temps, oui, mauvais temps, il y a Kala, oui. Non, ça va pas, Merci, très cher Antoine. Tu as un peu de poisson crassivi, donc j'allais vite à saluer. Donc, bébé n'a pas à palais. Et la jeune nommée, pourquoi pas celui aussi, Julia Long, pourquoi pas celui aussi, la mère de mes enfants, aussi, oh, maman, ça m'a zanga manda. Et Karaneng Zalara, PM, Brésil, mais Brésil, voilà, sans lui aussi, Selby Cadeau. Et pourquoi pas celui aussi, porte-moi donc mon kilatonga vraiment donc Marcus Garvey ya moninga agisse tout na vanduka ka nengezala Patrick Nyons maintenant à part Angola parce que tout le monde a un calendrier belé ndenge Fabre Maïsa oloba mikolo ba calendrier monsieur eza nango bato ba koma kina cyber publier leur mot betala ba conseil mais ba ndu no bezo mona ta pas Angola et leur monsieur ezali au moins il y a calendrier na biso calendrier na biso to bimisa ki ba Lubumbashi ba Angola moto to kende ba noti biso to landela ka pena au moins git tala ba date to landela si to suka ina le 24 autobeta ki na showbiz parce que jusqu'à là calendrier non monsieur bimité tant calendrier bima biso bena so mone bimi c'est que tant on moni to tiango bongo c'est que mo ke kotaki ya ngo moni calendrier bimi jusqu'à là to rana des dates nan oyo na to bima libanda mboka déjà le 12 de novembre et puis dans les 19 tous en Angola ce qui me suit internet c'est comment on bika to pesa ngo déjà ba to mona quoi ouais Patrick Nyons tu chantes comme fait rigola vrai ou faux merci vrai ou faux non quoi maloka fait rigola non kokate mais vraiment en Angola t'as la permission tout ça qui il a fait passer ben bala le golo qui salue aussi à passage aux États-Unis abi autant aux yemba aux bimisa ba Nyons il a fait rigola voilà ego c'est normal pour la yoga qui est fort tout ça là moi plaisir té comme le mot il a fait rigola pour l'inda na pesa ngwa la guitariste c'était un invité quand t'as la détente là ça là bien zemona mawana zarani tita ya mawana zemona mawana zarani zemona ya mawana tu yemba tout à l'heure là l'album en tous les cas c'est bon toi quand moi le mot a fait rigoler ça là bien c'est bon là et ouais pourquoi au bout ba j'ai dessert au sala bolingo au salango j'ai dessert ya ngora mala koi salozonga Pachaga bolingo kolona bolingo na pesi mbote fe na ok merci beaucoup okoko lancer pe message parce que ça j'ai libéré et tant okaki no patron yo topi papa nous fait rigola za libanda Nyons c'est ça là qui on est ouais ça va ça la bien ça et ça la mo tout bien bon cause yep neti ba fait na biso na koyoka za place bongo oyoka ma bête mais et pourtant chérie tu le sais que je t'aime bolingo nanga pression epalaye moni quand chanteur attend azaki kuni sala biso nde mo betanga bimi pe yango mona ga sali pende mo boy quoi et à force à lui on vit. Okay, merci beaucoup et message puis na ba fanatique ya la team Wata pour les concerts il y a le 25 décembre la CD Marty et puis pour na victime il y a Fali Poupa le 29 octobre. Courage kaka na fanatique la team et puis on a parlé na biso et puis que le 25 décembre ils ont la carton et puis le 29 octobre puis na bi que ils ont toujours carton ouais et puis message na ba musicien au ba ça la fierté libanda ya Congo nde bino bolonga Congo bokende bonga Angola et message pour na ba ange adorable ouais message ezara que coup de chapeau et puis to lembate ko ça il a ba on ça la bien to bosser toujours pour na bon ba ange bazala rande bazala to linga bongo balemba bisote ba conseiller ba ange baza bena ba ange ba laksa bena ki baza ba ange to mo la drapeau ya mboka libanda ya Congo OK merci beaucoup et puis pour na Villanova ba ke to mo la drapeau ya mboka libanda na binante kasi bazo ke ne be obeta du Atlantique to ko ba beta bien message no opesa ba villageois bon ngasko na ba villageois na villageois ta ke congolais ah c'est qui congolais là dans village te na kino ah la kinoa tu ngali mon sko mo ba mo yango tu nanga la pesa banani ah mais ba villageois villageois te kino. Merci très cher Antoinette et un peu de postocratie ça c'est votre émission et la voix des stars Naibi qui Emi qui finit de la Rosnol, maman na blonde qui artiste, plaisir bien à palais, azar c'est la makaska ka nengezalara. Nyons c'est ce que maintenant ba séance répétitive et bo pemina nous. Tout ça batou.
soki 3 mois mbima obetaka samedi vendredi samedi dimanche vendredi samedi dimanche vendredi samedi dimanche allez boke mwanzi avion boke Lubumbashi comme na Lubumbashi bobetisa Lubumbashi boye bozwi suni ali kasi bozongi kata bozonga ba noki Angola totozala mona Angola tokeno totozala ngosusu tolunga Angola boye to komi le même jour to koma jeudi na matadi boye vendredi soir na matadi to beti donc to ya boya kermesse na bisa to zaki sollicité partout mamoke kotaki donc patron monique photo paiement to paiement moi moke so ko paiement mombo ya moke ka Aimé qui finit la Rosnol Tobi qui azola na biso na minute oyo Patrick Nyonse bouti vraiment trop na ba show ba conseil les cas qui trop le bien tout autant vraiment ya koloba mingi mais fallait toujours bien temps ya ba savourer vraiment voix na yo et puis la bonne musique oya bino mobeta vraiment et ça peut être le roi banda na simbi touche to quand on pena et ça pena gito comme race pour faire plaisir à mon vieux que j'aime beaucoup Trésor le tournoi de l'homme à 500 000 valise à Bilamba ya maman Elka Laetitia Kanolo mami bébé c'est la bali la banano motema nanga ezongi na mapala yo mama tato bakitanga la pali kaka yo mama tato bakitanga la pola kaka mafinga to batonga isama mpuku nanga la Paris mama tato bakitanga la pola Jenny Solomo bébé si la boya lila manano motema nanga ezongi nango epala yo mama tato bakitanga la pali kaka yo vous avez problème machine na problème linga ngo fa problème ça peut l'actualité banze bakitoko makasi biloko wana ça peut na kitoko makasi oyembaka déjà bien sans guitare pe le kana ngo makambo na biso kokotaka te talaka no na miso molingo na biso kokotaka tokotikala no na soni tokoki koboya na lendi mardi jeudi komona toboni nazomeka koboya yo me ba souvenir ezobena nga kaka mbola molekaki ebele ni osta obanga pe kolinga moto mosusu tango mosusu na kozwa eleki yo na mabe Prado na prefere la bongisa nzete na nga etenga ma Prado yena lula nzete na yebite koki kopota mbuma mololo mukarame na ngai makedika mami sans igalela yo nga na lova yo ya tro ayone ma confiance nazomeka koboya yo me ba souvenir ezobelanga kaka bolamu elekaki ebele moto nyonso azala problème ne ya love papa na mama bazala problème pe ya love tata mwasi azala problème ne ya love nakei panoko na kuti problème ya love yango lobomi likambo na ngai likambo bolingo na ngai moto ayeba te Mohamed Moleka Charity Moleka yaya moto ayeba te. En tout cas, félicitations d'Aïbi qui place Jeka, donc Jemima Kangila, donc la grande sœur, ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup, et pourquoi pas celui Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, donc sans oublier aussi LD Lidimon, la baronne, Karanengizala vraiment. Et Nyonse, ceux qui osent travailler dans le palais, à part Banze Monabino, Banze Monino Lingapina, font la paix voir dans Zembo, Banze Monino Lingapina. Fort. Ça va tout dans la temps, on va écouter un an. Le plaisir pour Nabino, donc bateau tout balinga la voix des stars et voilà donc na Patrick Nyonse et monsieur Ekbina filé le vraiment zaming ming ne goyemba nengezala kara quoi. Ça dit par là la pesi mbotena le guerrier Paulo de Santos hôtel de Monet Ben Willy le Gabonais Alvage la Pulga Bodrick Matadi Mokonza Kasenda Trésor le Hindou la FCC ne tombera jamais quoi. Ngayo ngayo lelelele ngayo ngana nzembela bote oyo mbonzenga bwena mona na inote uta mama butanga mazwanu mama na durise eske uzaya solo tona koreve farni nyango salampo bimaboye me bonzenga netiom to banda kedani kitoko lokola yawa desina yo na maboko sokina tangwa salomo me uza kantik nef tona oya dawidi esino mona rwanda kala nzame nanga tikala na sikana yo
ondima mpe nakumisango Gilemondo Pantacle Oliver Akiala mwanango bonzenga bote naturel asangisa Angela Mino na kingo mwambe matame kokoto na lutwa kitar mpona baibite yene ma bien aimé quelle beauté pas Jean Koubal ba ni monsieur ça au fond la voix yo lingi na ko luke na luke la ba miseka nous dire d'abord yo linga ça polémique mon émission na comprendre yo zelanga o wana tout ça là nani ngala oh wana voilà nani wana oh wana ko lingo tinanga la yena lingi ko est-ce que yo kotika tinanga ko fani yebi bien azanga na yo kasi na zala oh wana font la peine elo mo ya Fabro Maestro te font la te Patrick Beckham font la ko te mais ça ba mise congolais font la na te kasi héritier Watanabe de la terre Fali Poupa Aigle si te tozonga nani basaki bana ndako moko te na font la côté na ko na zo implicite oh kuno za implicite alors na font on est nga na font la côté na zo mtu amba Daniel Sassou ozali wanga ozapia princesse na malavista pardonne bolingo eza réciproque au nom de l'amour Daniel vous comprenez côté na zo na ville nova pause mebe comment la lutte kola lisanga la lutte okima la lutte lelo mazo poussa la pele ono yimbi ya patron kasi yimbi ya patron kasi nazo zwa kuna mais obisi ba voix ba biloko Jean Koubal ba biloko nyasa kuna ko nazo zwa pe et Fabro pas ça la ba biloko wana pe kasi te biso to zwa kuna. Voilà, très cher internet, il y a un peu de pour Socrates TV et ça c'est votre émission La Voix des Stars. Le lopena to bimela ki nuance to sulane kaka ndenge za boki ninga beti masolo ya présentation album na bango. En tout cas, bozela ngo kala mingi te makambo kaka ndenge za laka et bana Luanda. Et Villa Nova bazo ya ngula. Wata, obi Anjado les gens peuvent bazo ya pe. Wata. Mais c'est équipe na filé bazo ki tapia Angola. Le lot na Congo na biso, leader moi Telemi. A mis plus de 15 nzembo. Autant là ba concert ba ya bato. Non mon abon non ça pas voici na lancer défi moi bon. Leader mo ba no Telemi wa no lia ba nzembo na mon copena. Plus de 15 nzembo bon faut zara ba vena biso là pour ne pas citer les noms. Ah oui, il faut biloko ça c'est parce que ça formation na ville nova on ça biloko. Formation dans la ville nova on zo l'accent libanda, c'est comme ça voilà. Ça va ne former pas mon duté. Sur le nombre de formations na Congo da ramoko. Oui, rançon, ni bien onté. Les grands formations. Villa ou ta papa oui rançon ta? Yana le bit. Yana bi ka mama formation na yego du boss sana ko lobele mama formation. Te mta formation na Congo oui rançon, les grands formateurs. Yo na yo bité ke rançon les grands formateurs. Mais ça peut belé na Villa Nova. Pour les là on ça ba fort. Oh le ba azo ba succès belé boye voilà, c'est parce que les cas on a fait. Ouais maman formé té. Ya le longa ipe boye nuance. Kokomaka na zande na za dorateur boye yiba avantage na za ba bénéfice na za non kozalaka koyembaka na nostra comprendre siko lobani ki nostra formanga non moi c'est vérité solo bato za vérité yo lobani jum suppose loba nga ba formanga pa Nostradamus loba bongo yango mais na ozwa encadrement. Ah, donc tu vas dire que qui n'est pas Fabro Maestro. Pour les Lazala ou Yazali. Je l'ai au côté ça va combat battre une émission. Ah, mais que c'est ça quand tu vas pour la ville, non va pas Lazala ou les Lazali, c'est ça. Voilà, raison. Voilà raison. Patrick Nuance de Monsieur Ig bien affilé en tout cas Chobé ça qui tombé. Il a filé. Nuance est affilé hein. Nuance est affilé. Ngai. Ah. Oh, le les kuyema na oyema. Yego salanga pasibe benanga. Nema okoma na mokile mono fatacle. Uningo ya bomo na niose bakale ete. Lobito kotiko kabona bebe.
nazalaki nde koloba no bebe na ngai ozobelaka mingi to kozanga ngai elanga yo moko yokonaki na ntango ya pasi lelo na ntango esengo ekoma ya mosusu niasalele nilemono niasalele Oliver Kiala niasalele kosala nga pasi bebelanga nanga yokomana nga moyoyo molingo ya bomona niasa ya bakala yete lobi tokoki kokabona riva kitoko nazalaki nde koloba no Dr. Matubakana nazo ya ngola bozobelaka mingi tekila monopata kotie tuba niasaleli Hervedis niasaleli oyo dolare putu starakana jia sa majesté na leli wengele tomera jamais bana wenge yangola tozoya niasa file détermination va comprendre bokoti be makasi na cloud wenge yango bo bana wenge staff mo ezaka ngola wenge makambo nyonso na kati sa staff wana sko kuta ba Gauthier Tuba ba Hervedis ba master nanga ba dolora ba dollar putu staragondo na kati wengo mona ba JR sa majesté et puis na yebisa yo nazaki na ndule nazaki na vena ngamo wana Charlie Kesenge Mr Poutine na ebité Mr Poutine Charlie Kesenge père Aleki on a papa Aleki apesa imakam bien Moi, on a c'est que femme bien comprendre. Merci beaucoup Patrick Nios. Comment je te vais à la fin de notre émission et Talara Bouda Pena Repo. Donc il faut tout ce qui est il y a travail car on a parlé n'engez zalaka et c'est quand les arani pour garder voix dans les zalaka toujours solide boy. Travail. Au coup de singa na travail. Au coup de singa na guitare. Ni. Terrain. Simana on va mon amane. Bah handicap aspirine. Non tout de mélange dans la musique tout pas si fort. Les arani na nda kupena mais d'abord. Ouais. Ça me la fa. Ça me rappelle Otoana. Toteni. Ouais. L'église. Ah mais l'église qu'est-ce que l'église est bien. L'église yango na nda nzambe. Merci très cher internet il y a un peu de postocratie civile tout comme on a fait il y a émission Abisso la voix des stars en tout cas bo aimer ngo bo liker et puis bo partager ngo kota l'émission bandilti na suka vraiment ko ça bena kitoko makasi car ndenge za vraiment et bana Luanda bana ya Paris bana Bruxelles et partout dans le monde entier bato bala na appelé émission la voix des stars coup de chapeau à vous car ndenge za la Patrick Niance et message nous connaissez na ba fanatiko balinga yo et puis balinga orchestre na bino et puis le quoi bozo kene lo na ndebo écouter bona fa maeso message nous pesa bina bato balinga orchestre na bino poto kamona ouais message ezaka ke ba continuer toujours consommer positionnement et puis base la détermination pour na ba Angola va préparer déjà les bisous déjà d'ici le 2 novembre si Dieu le veut aux Alawana déjà pour prester les 12 et les 19 et puis base la bisous vraiment par là je tiens à remercier mon Dieu. Et puis na pesi mbote na bani mama ko pesa mbote na vena nga frère ba mani sanzamba lion et puis ni kaboronina na bosanité master nga Bogabel na pesi mbote na Diego Vinduki Rodrigue Number Pila donc na pesi mbote na Nico Ka le formateur de boss Saoudien Chimbulu na bosanité vena nga G3 Kintiaka BBC Chalina et puis na Talibongo Mbalama na pesi mbote sous na Kine na boni Lamps ba perpète Lamps ba perpète et puis Jenny Solomo tout noir quoi et puis na bosanité Belicia Moussao na pesi lisusu mbote na Raissa Mapuko na bosani faut mona moi si donc na habité Prado na pesi mbote Prado faut mona pemme nzonga ma famille na bien nzonga ma famille Prado et puis na pesi mbote na Keliana la belle kitoko allez le tumba le conseiller kitoko bana Luanda message donc basé la pena baloka makambo basala ndeka bato salara bana dollar pour tout ça tout ça la réservé déjà par rapport au biato bokabola ba tour et venant à l'aéroport boji Villanova boye na rapport boji pe les adorateurs car ndenge za vous avez belé c'est la biso toya tout ça là bon sala là bon parce que il y a une question moko aimer qui finit la rosno bakina tuna yo aimer qui finit la rosno yé pas na Luanda wana alinga rabino makasi alinga rabino makasi voilà alors tuna question moko la marié
Vous êtes marié? T'es. Oh, vous tu n'as pas célibataire. Oh, vous pouvez tu n'as pas le temps. Père de combien d'enfants? Mon amour. Ah bon? Un seul, mais mon garçon. Il passe dans la loi de moi. Ah, ok. Ensemble, mec, Zambi. Voilà, et mec qui finit la rosino, là, qui répond ça, yo, et pour bien que nous n'a gagné. Mais keba TV za radio tika ndenge zalaka et Patrick Nyon c'est na ndengo pesi biso opportunité au solo na pena moko alelo et ça le pena kitoko makasi fallait olala na yo mais tu écoutes yo en plein travail to s'y prendre parce que to benga na kiteka ndenge zalaka lo bila to linga mingi to yo kapena ba bimisa pena ba Nyon on a to sentir vraiment en tout cas félicitations continue toujours comme ça donc évoluer ça pena kitoko makasi ndenge zalaka. Voilà, quand à mon repère, c'est maintenant, merci Ebélé à ma tante Cécile, et pourquoi pas saluer aussi mon père, papa Langa Simon Foy Castati à Paris, et pourquoi pas saluer maman Elka, mamie Elka, Laetitia Kando, le motema, trésor le tonneau de mon vieux. L'homme à 500 000 valises à Bilamba, et pourquoi pas saluer aussi Montréal, mon réalisateur, papa Tita Mobile à Pembeka, Nengezalara, et pourquoi pas saluer aussi les amis de Watakin 24, tout va soutenir vraiment, le gars là-bas aimé qui finit la Rossignol, et PM, PM, Président Maïn. La bosse ni mutumako, Arlette Bakems, et puis les prods, les boss, Bekem Umberto. Voilà, Jean-Simi le tout Manaluanda, donc sans oublier aussi Eldemon la baronne, Lidimon la patronne, Karanengezalara, et pourquoi pas celui aussi mon vieux Ben Mbale le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique 001, et pourquoi pas celui aussi mon sponsor et mon manager DJ Master pour depuis Congo Central, précisément dans Kissantouville, et pourquoi pas celui aussi JJ Max, et pourquoi pas à celui aussi J Mass depuis Kissantou, et sans oublier aussi Mondoï, donc c'est dans la loi depuis Afrique du Sud. Chris Bopé na Cape Town, dans la Cape Town en tout cas. Un grand merci à vous tout bas commenter dans l'émission et ça la peine qui to makasi bo liker kota la ngwe bandeliti na suka ça peine qui to makasi. On se retrouve à la prochaine. Bye. Donc toroka ba nengo na teto tika nuance asala molo mo bo itala tout ça chier. Ça la peine lo mo et ça peine qui to makasi. Quant à moi je vous dis déjà au revoir. Bye. Lipapa tango eza ya sika ezalaka ya mokolo nango yekoma kaka ya kala ekomi ya lopango mobimba bedi mosusu akende nango na nsima mosusu abima nango balabala bana mike basakani nango Janis Krame ya Sainte-Mania Taylor le banque Gila Mono Charlie Kesenge Mr.